Ba docteur ba bisoni. Ki bazana pose ya Bekili. Parce que yebisanga so mo sanga monanité. Bekili moi kisi. Ya asa kisi. Po yeda ko big po Herman mela e pa bika. Mais yeye asa mo so ya lingi. Asa na zo chamba mona nganje ba soigner Herman. Ba zo soma ba kisi nyoso. Bekili. Na koluka yete. Tout so na kepa na bango. E ko tande ponga la sala crime. Ngana prison, ya remplacé Herman à l'hôpital. Mais pardon. Mais oui déjà beta ozana ngona minso pona mwana yo. Mais pour moi on a la sauver, moi on a bika. Ayoka bien, il faut moi soana. Et l'autre ko sala ngana yo. Jamais. Madame na kufa. Na landaro. Quand c'est comme ça que tu luka to sauver vie Herman. Na ita o Herman asana ngona. Il faut to luka Bekili parce qu'il pose azonga baita na. Na mona nga ko kufa te. Ako vivre. Nazan Zambene assez. Mutu pas souhaiter akufa zate mais to luka juste que azala bien azala guéri. Un grand sœur. Oh ya ko meka. Ko luka mona mwasi wana Bekili. Eko za yenanga. Tu me regardes pourquoi? Bébé, tu sais, je t'aime beaucoup. Nous sommes pité. De quoi tu parles? Mais oui. Non, il y a eu l'écrit. Et banana, tu sais pas ça? Ouais, je le sais. Il y a eu des bananes. Non, il y a Bekili et l'écrit. Tu sais, je commence maintenant à comprendre que l'amour est distant. Depuis que je suis dans tes bras, tu m'as vraiment montré le vrai sens de l'amour. Je t'aime beaucoup, Bekili. Et moi également. Non, toi, apparemment, c'est comme si on dit maintenant, tu t'attends. Mais tu te trompes. Je me trompe toi, pas. Tu sais pas à quel point au tu vois. D'abord, il n'y a pas d'abisso. Moutonio a dit que je suis folle de toi. Voire même ma mère. Papa, vous n'en parlons pas et ma soeur. Comment vous savez le monde? Bekili, attends. Moi, je suis fan de ta beauté. Je suis fan de ta peau. Je suis fan de ta couleur. Je suis fan de ton look parce que ton tout me plaît. Sérieux. Tu as deux couleurs. Tu es en rose noir. Là, tu me tues, franchement. Je dis toujours aux alaka liboso donc attends d'expliquer yanga on a toujours pourquoi ça bien que baloba que na bolimo moi c'est les folles na makasi mais na bolimo so na dini koleka Kasongo, je t'aime. Laisse-moi te dire que tu es mon fruit mire à la chair solide. Ah bon? Tu es tout pour moi, tu es tout dans. Quand tu es là, je vois personne. Ni ma famille, parce que depuis qu'il y a une dans la vie, nanga, ou il passe nanga, nyoso yanga. C'est vrai? Ouais. Merci. Je me pose la question sur moi, non, les lettres, mais pas ça. Et que baby m'a signé mobile. Tout ça, bah, il y a mobile à jouer le minanga, il y a moi c'est jouer le minanga. Donc ça va comment? Super bébé. Donc bah on va faire jumeau paradis. On va jumeau paradis. Mon cœur, trompé ça. Guillaume Nevegui, mon cœur Guillaume. C'est-à-dire? Je sais pas. Ah non, tu peux ça mon castel. C'est comment il est. Oh là. Alors moi je prends pas de l'alcool, tu sais. Tu vois comment c'est quand on s'appelle. C'est comme ça on bloque. Non. Arrête ça. Ah, je t'ai eu, tu vois. Non. Mais je t'ai. C'est ça. Vrai ou faux? Faux. Alors aujourd'hui tu vas prendre 10 années. Non. Tu seras au Bika. Non, au Bika.
Bintou, ma belle, tu es où? Ok. Si un moyen d'attendre, il y a qu'à l'anda pour me cocoter tes sous comme il y a un coin. Au sein d'un signe au côté d'un hôpital. J'espère qu'il va bien. Hey. Mon Dieu. Ok. Le biseau comme il a coin, hein? Au bipenga, ou soit au komelingaka. Non, ne ose même pas cocoter parce que c'est au côté maman kolingate. Donc, na bimité, bakani, na crochet, même cadena, pour que na bimakate. Ok, je suis sûre que la tombe va profondre là. D'accord, ma belle, je t'aime. Ok, bisous. Après coutumer la biso, tout fandana l'hôtel quelque part, tout ça là-bas, préparation il y a mariage religieux. Donc, non mon amour car le quoi d'autre, n'andima tiki n'a perdu l'hôtel à la vie nanga. Tout fandana jouango, à téléma juste à son belanga car crème. Au katisa quand au katisa directement batuta vitala apesanga bolingo moko tango bokabwani yaka makanisi mazungi na sima talaka lisusu soki bokoki kobongisa na bokabwani eleko elika kozonga sima te. Tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Donc Bekili, attends, ne parle pas s'il te plaît. Kasongo, est-ce que vous l'inganga vraiment la linganga? Je te comprends. Je comprends là où tu es. Je sais que c'est difficile de me croire. Je te promets juste une chose, un amour vrai. C'est ça mon devoir à tes côtés. De t'aimer pour de vrai. Et de ne jamais trahir cet amour. Ne pleure pas. Je t'aime, je te promets un amour vrai. Fais-moi confiance, c'est l'essentiel. Ok, merci. T'as compris? Je parlais, ma mono par Wivine McQueen, elle est en Irlande. Mais je sais que Nabi, dans on va faire la bakuli, elle s'est le plus bakuli à chapeau parce qu'elle m'a promis 120 chapeaux. Oula, elle ouais, est gentille. Elle s'appelle Wivine McQueen, elle est en Irlande. Je pense qu'il y en a 120, toi tu auras 60 chapeaux. Oula. Je t'aime beaucoup. Merci. Mais je comprends une chose au Bombenga. Apparemment, tu chantes bien au Bombenga. Non. Mais tu chantes avec de charme. Non, parce que... Non, elle a capé la si tu veux. Tu peux faire ça pour moi? S'il te plaît. Quelle chanson? La chanson au choix. Je qu'une seule chanson où il y a la moto dans le yemba. Céline John, tu n'as pas chanson Céline John? Ah, non. C'est pas grave, le cowboy, c'est pas grave. Non, mais je vais essayer de chanter aussi bientôt là. Je vais faire un acapella pour toi. Mais on continue ici, ok, d'accord? D'accord. Allez, bisous. Je t'aime. Demandé de te dire que tu dois passer à la maison à mon aïeux. Non, arrête ça. Si, sérieux, je te dis rien. Qu'est-ce que maman dit qu'il a? Maman, le Bintou, Yaka, tu peux être accompagné de ta copine Bintou. Venez, elle va parler avec toi. Mais comment t'as fait? Comment Mais Bekili, j'ai expliqué à maman que j'aime Bekili. Sans Bekili, je risque de perdre ma vie. Merci, chérie, merci. Je t'aime. Merci, je t'aime beaucoup. Tu m'as beaucoup manqué. Et moi également, tu m'as quitté, je suis tellement joyeuse. N'habitez tout dans mon Kango, à cause là vraiment. Mais franchement, tu dois remercier ta mère. Hein? Dans quoi? Parce que à Bota,
Moi aussi, Fabrice Aïma, parce que moi je m'inspire trop le 20e, mais bon, malgré vous, on a un rock, mais il y a ce que tu as Chris Moulenda, parce qu'on a déjà Becky Lichot. Maman, Kota Becky Arrête avec ta voix cassée comme quoi? Comme on a musicien Garo. Vas-y, tu peux petit morceau là. Non, on a yoté. Si tu crois que c'est... Chérie, ça fait longtemps que je me l'ai maintenant, on t'a moins tapé la mousse. C'est toi Becky? Oui, docteur. Oui, la sorcière. Comment on connaît une bête moko nan de pour moi moi si a bimi paquet alors bile le côté et le côté yo la liga lo kona ntaba na yuka te koyoka te mama mama yo mo monitation beki la zaki na ngolobi alingaka kima ça sindiri na ye po akima te ça sindiri mama plus beaucoup sanga leka beki mama wana soka ya o yaka o mama ba ya bakaso ngwana soka kangie kuna hospital sika kei a beteri ngai to sale ngai mabe siko yo ko tanga iwa bache babino mo bambino to ko tata na wa tata ko ko tina makambo te na ko tisa pesa beki fe bazwande ye pe na mutu ko bazwa po ye mutu pesa beki mutu makasi sipo singa beki ye moko na ngana yo beki la satika ka songana kala siko soki biso to yali tenga ina tata na ko contrôler le kila eriote bo mama ngana machine ta pongina ya beki azula sasa kasenga na mobile na ngai na balucha na keko na butwa ine na keko ta bino na samu na tangi shopa mobile na ngai boniko so ko bo ya kutala ngai kima kala comme so ngokutana nazo kima omoninga yo kana omoninga ni ani ngapi na posa pena na ndira ka peso mobile na ngai oki na jere pe mobile na ngai ete kaka enya tuka bekili ya fela bekili omoni lo kwa bekili niko ko ka ngai te tala na sundoli oki tana na sebo ko apila to saka moi etamina tele kinayo mwana na ngai tele kinayo bongo noza sasa beki irresponsable na N ya monene na su ndeni what is the irresponsable no irresponsable oki uri pena mwana bimika kanenge wana pe ko ya motema na yo eyebi kaka yo Teresia esengolanga ezali tant na oloba na yo ofandi kimia boye oyo kanga esanga déjà plaisir na ndengo sakana te Teresia neba ke baloba soki olingi soso ndima pe na bosoto na ye oui là c'est vrai mais eloko nga na mona mabe pa na eza nini nzambe apesi yo mwana moko chiti mais il faut biso to veiller na éducation ya mwana wana chiti tukotika tite asala n'importe quoi te tite asente combien de basi papa yango na yebisa ko mobile na ngai ezosala honneur na yo te ngai sungaka ngai to na ka oloba yo mona yango ka mabe ata madombi ya yebisa ngai likambo ina mobile ne mao yo kielaka mobile na mingi papa na yo kielaka yo ndi mutozo yango na ndenga mabe so yo singa likambo so ina loba likambo mwa muke yo tomboki ka otomboki zo mwana nga lokwa mwana na yo na botika mwana moko
mais yo molinga mwana ngate yango moninga non to va no poani po yo kuti mwasi na mwana mozo linga mwasi zo linga mwana ete siko ngano libala ezate non Teresia kolinga ete c'est trop dire chérie naza na besoin ya yo na besoin ya mwana na yo mais naza na besoin to orienter mwana abeba te omoni oyela nga kaka ke non mwana asentaki mwana asali boy sayela mwana boy mais non oyela nga tata mukolo monte ke non mwana oyo azana classe boye il faut à continuer à ta étude na ye wana osala yango te jamais nga na kozanga mbongo ya opesa mwana wana pona mbongo ya classe posala nga ezali yo ozala bien mwana azala bien omoni lelo soki mwana na yo tite abebi mokili e condamné yo parce que ozangi mbongo te ya koéduquer mwana wana bapara na yo bazangi mbongo te ya koéduquer mwana wana mais pourquoi mwana na akomi kolekela mutu nyonso même yo moko aoyoka yo te Teresa tobotaka bana po to éduquer bango to orienter bango oka nzembo ajibe mwana te asengaki koya na mokili papa na mama basangani baboti mwana baforsaka éducation te mais basalaka nde rappel na volonté ya mwana faut tout na tite alingi nini tu vois espèce de ce que je pense compétent irresponsable les ambali boso pe asuka na mono be mina mama na yo o de l'autre mais petit on y so ba so la pona yo na sala ngoni la ke longa jour ala to zeno na senyoni laisse ba na ngopesa ki profite ba ya basi na ngo to c'est sikoli oluka nini awo mais petit nasina yebisa yo nasaka voyu koleka yo kendeka eyenga so yo zaka voyu na tota mwana ngate ngana botaka mwana moko na bite so simane mso akoya tema keka ke yo na merci balobi telema na na ko linga ko tema ah bon kena yo Teresia tema keka balo ba telema kama non Teresia ezani na mwana te yo bota mais ezani yo bota ah Teresia ngono to soli bien mwana avutaka yo yo na kamera na yo na kamera na yo baba yo tata mbima na ba like Teresia yo atambali na butu kabuzona yo peto mbata ah bon kene yelusangama nga nalingaka yo ntango nyonso sekokanisa yo nakomitunaka ye sokolingaka ngai. Premièrement, je tenais à te remercier pour ma présence là quand j'étais à l'hôpital. Aujourd'hui, si je suis en forme, c'est parce que tu t'étais présenté. Mais je veux que tu comprennes une chose. Bon, je n'ai rien même à t'expliquer parce que moi, comprendre que tu m'as raison de vivre. J'étais à l'hôpital, c'est grâce à ta présence que je suis ce que je suis aujourd'hui. Comprends que ton amour est si fort, je n'arrive pas à résister ou à supporter ton absence. Mais qui je ne suis pour rien dans ma décision, maman n'a pas. Alors, je n'ai pas une autre magie au ensemble. Mais qui je me suis décidé de chercher d'autres parents pour enfin ne pas te perdre. Je dois te prendre en mariage. Qu'est-ce que tu as dit? Je vais maintenant vivre comme étant un homme responsable. Un homme conscient, un homme qui sait ce qu'il fait. Accepte mon amour, je le fais, c'est par amour. Parce que déjà avec l'allure où vont les choses, maman on dit, mais jamais dans notre bar. Moi je vais te prendre en mariage. Bekeli, accepte l'homme comme appareil de sous. On a balayé. Ils ont la secret en main. Je sais que maman a déjà maman la on saura que faire et que dire à tes parents. Kasongo, tu vois pas qu'il y a un problème dans maman Nayo? Oui, je sais, mais on n'a pas le choix. Mais pourquoi tu fais ça à moi? Je suis pour rien. C'est parce que je t'aime. Je veux sécuriser, sauvegarder notre amour. Bekili, je t'aime beaucoup. Ok, je suis d'accord. Tu es d'accord? Ok.
Merci. C'est à moi de te remercier. C'est trop. Trop, c'est trop. Ce n'est pas dit que ce qu'on a dit, il pas il y a non. Mon pote nini oyo donc koko nini oyo kundima buzoba oyo sala ka kati ya ndako na bibole ne onyo soyo. Maman n'est pas bonne. Bino na limité. Bon, quel genre de famille bon. Pour que ne kota la kata la pa maman mokolo. Maman mokolo que ne kota la ena douce. Et le koni yo lukaka. Moi na batatoni kelasi, oki otomboli eti pa classe. Moi na tout no na ngaki na yeba couleur. Otiki yango te maman batajola mba mote qu'est-ce que telemaki et avion qui tala ateli maman bato. C'est que biso to di polele. Bon, on a encore un gars na ya kananga so tianga pe kitalatala. Maman est allée. You can go. You pas quand nous allons dire non. Dans la school va t'étais. Vraiment. N'a qu'un problème ça bon moko inutile. Puisque yo parquet mbala moko na makali du kono ya kaka de mémoire. Mémoire. T'as niveau to kitisa biso. On y a quand tu me vois pendant que le coïba penza ya solo wana. Prends ta décision. Et tant que responsable il y a jamais yo muku kende ke uzimsa. Longula ngana makambu na yo. Et pour soit kubanda lelo yibisa sokuna meki kuyuka kien na yo na bashina yo ali. Ma famille est bino. Même ma famille est bino. Ils sont dégunis. Hein? Quoi? Et moi j'ai parlé aux autres, je dois tailler leur fond. Lève ça, lève tellement. Tellement. Qui t'a ça va faire ma boue? Quand tu fais la carbonine. Solution, solution, t'es papa. Directeur. Qui t'es habité les mains? Raphaël Mwamba. Tu vois? Raphaël Mwamba, camarade Nayo. Camarade Nayo, on a dormi dans Massa. Il y a combien de femmes on a banné dans la sauté? Tu vois, ça c'est la sorte. T'es là, toi. Chité, moi na comme son gambo. Na osalo ma be maman no osanga lo hotel. Faut poser un charisme. Responsable. Mal éduqué. N'importe quoi. Yo. Chité, tika na yo ye kelika boni na ngo bisa mo pepe na yo boy. Siko docteur na tout est-ce que ça va normal? Ndenge Herman azoboya komona na bongo nazoluka bekilo. Eza nango normal. Tout ça benga pasteur. Ou a benga nga docteur, est-ce que vous le baillez? Oh, docteur yo ko soigner pasteur pas. Mais moi ça fait partie de ce traitement. Hein? Quand on ne sait pas Barsolani, alors pas porter ni pas Herman. Pourquoi tu t'acharnes dans ce benga mona na beking? Tiens pour avec elle comment? Longue histoire. Soit qui ne peut pas discussionner et ça va pas l'arranger. Hein? Nous appelons on va le prendre en charge. Et bakere mike maman yoza maman. Faut maîtriser ban. Comment je vais m'asseoir pendant que ndako ngai na botami kanenge komi? Ça c'est quoi? On y a le bani.
mwana mwasi ti alingi ya laboyi ngawa nalobaka na ngai te soki alobi aboma ngai ngai nayi kosimana na nzoto quelque chose. Il faut faire quelque chose, sinon on va en prison. D'agir ma bé. Ah, oui, prison. Mais ça ne regarde pas. Il va vendre la couleur. Carte mémoire. Mais là, tu as nevé le que tu peux de jusqu'à quand. Si le bengo, moi si na trésor ndinga. Alobi na ngalo bi mama e bozo fambisa mwana wana ali babe boy pona ni anto memela kamna makambo na kati na ndako l'autre fois j'étais avec l'ingénieur Prince Tumba avec sa femme maman Claudia Mbombo à tu parler sérieusement par rapport Kakaya Tité Claudia Mbombo alobi na ngalo bi boko biti na niveau koko na mneke ko iba carte mémoire pas venir pour kende il faut y ingénieur Prince Tumba. Oui, ma campagne. Ate ko iba ampulu ya Raphaël, ata papa tolo, ata maman tolo ba solution zo matio. Ko yoza mwa mobali, yoza ya liboso. So solution awa. Po ata olobi boso okay ba ozonga ka awa. benga mwana na yo matoi na ye ya mikuse wana ekoma milai po ayoka kata na musika soki baoloba po turo na oloba lisu te na kosala action mbala moko et surtout ke namoni yo papa na ye pekisa bekili na mwana na Herman alingi komona ye lisu te pembeni ya Herman yo mama Herman menake na saisir yo papa na ye mapeko ya viva. Papa, vous voyez pas tous ces noms que vous citez? Ce sont de grandes personnalités. Bien sûr. Mais comment vos outils la famille n'habissent vraiment donc réputation n'habissent baby caraboy? Kalikola mwana moko akaya Teresa Tite. Ndako na biso comme le quoi ndako mwa bato maboma papa za la mise une autorité te maman za une autorité te liboso na ye asa ma munyo tenenga ni. Papa. Papa, je vous parle. Je ne suis pas ton ami. Papa. Mais papa, est-ce que tu peux m'écouter? Papa, je suis très désolé. Je suis très désolé. En tout cas, ceux qui comportent moi, ils ont continué bonanda koyo. Maman, ngana chasu makolo ate. Na ochama ko ngana ndako timu ko na mona bana wana. Babimi na katanda ko. Il n'y a pas de parler comme ça. Mais papa, tu me déçois. Mwamba, je ne sais pas ce que oza kuiba pas sur ngana za ko na mutima. Parce que ngana ko accepter te lelo ngana za rekoni na kati ya mkoyo. Nani? Koku ya maniata akoma. Mwana moko ya balabala afin de la rue et puis nani mwana ya Teresa oya zali grande sœur ya yonga na muti. Sokuta mususu za kumona ngai naza ko accepter va même ata kufanda na ba loko ne yo soit déjà sokupa sine inani eza pona na luka na garder réputation na ngai. Fabrice Tika kaka Fabrice Tika oya yao. Albi mama na kunyata makuru na ngai yao. Kubeta makambo ya Fabrice Tika kuluba makambo ya papa Javiote izala mabe ya kumeka kutanga. Tika tu solula makambo tu solula. Déjà ici Ncheka yaki Fabrice Lubio ya koka kuluba par rapport à makambo mon qui c'est tout. OK? Maman, comment ça très bien. Maman ya kaka. Attends. Maman ya kaka la kaka wana. Azo ya te mikolo. Saka ekola la tulu ngapi na kwa kola la. Mama. Tokende te baje. Tika baje ko
tala tunanga nini ebiso ko ebisenga likamo na telefone ke yitso zo benga ngana po ngana tsama kona anake kotika yo mwasa libala oke kolongwa zemi no sala ngote na liboma te nzolani aboni buzoba boyeko te zelana ngana encourage na buzoba zelana oganga nini oganga toloba malembe ifela yoka tende ona ngai sunganga ifela uzala susu camarade na to komande kuna ngai ifela nga ko bota te on a comme na vie kitoko makasi na ndako libala na comme regretter pourquoi na balaka avant ya solo quoi na comme na ko envier yo oui zelana ifela nga mabe vini ne zo envier yo mosa libalo ke kolongola zemi nga na mono clair te nzolani est-ce que si c'est vrai zemi oyo zana nguza ya mwamba idée ya koluki ngolo bani wapi te utesiko zelana zala na mwamba na bala mwamba te zala mwamba ebi kolongola zemi mwamba ebi to yiba apa olinga te zolani au linga te c'est que zemi maniza ya mwamba te basuka te nga ko mona c'est que zemi maniza ya chite na lobi na bango te nzolani eli eloko nini elekala mutuna yo nini nzolani nanga na reconnaître yo te oza wapi nzolani tina niveau ya zemi eloni non boni buzoba boy ko sona fandi kime ko kasate ke na obanga te obona kime ko sa em so kasa ko mata ko obona kime te zelana na na la inde no mata yo fela comme kate comme ko felo comme conseil no kono ngo sa ko nini kasi ngana bia no mati na ko suwa ngana no ke kotika o te yeso no yebisa na ngana ninga mabebi no ba posiba ba kite ah o ye ko bisu mabe mama na nga zolani te yo soko mo benge mo mabe aka camarade na oti moi sina oyo alingi komelisanga mpe masuna ye awa badiscussion kaka ya mama yo tolobaki londres te ana londres mama ana londres aza na londres te aza na espagne boni bo et puis là ça fait longtemps que je t'ai vu papa na ngana azali chérifane akomani exemple nga nayebisa ye boye nzolani yo soko mano mari kicamarade ya bamari na bacélibataire ezala te conseil linga na ofisa yango to na rafa boya te mwamba tika jamais oboya ke toza ensemble kicamarade na biso nga dezelanga mpe sona bali ya tozi kicamarade yesu makasi bébé mais faut lukele mobali il faut toujours passer on commence commissionnaire je suis très contente de toi moi aussi je suis très fatiguée, je dois me reposer. Ma chérie, là qui fait bébé t'es. Alors on a bébé bilamba. Nazoya. Ayo kotika biso tokene. Zolani. Maman, je pense que c'est la meilleure solution parce que maman continue à maltraiter jusqu'à quand? Dans mon colo, vingtaine d'âge, je les belé. Maman, on aura toujours maman, il faut non. Moi, je pense que la solution que je trouvais est bonne. Moi, je présentais d'autres parents, pas à Bekili. Pas sérieux, donc on a la choix. Il faut ça là-haut. Attends, je casse. Mon frère, on réfléchit bien. Parce que toi, tu sais bien, maman a un papier, a la gomme. Maman, écoute, Jimmy, tu sais, Limbondo, attends. Tu sais, moi j'ai le temps de parler avec mon ami qui est au Canada, le frère Paul Cass. Parce que c'est un frère, à Mbelaranzambe. Bientôt, que tout sorti officiel, il y a l'album Lutte contre l'enfer. Paul Cass, l'esclave de Jésus au Canada. Il m'a dit, Herman, tu vois, il y a certaines choses, il faut qu'il lance sur le plan spirituel. Comment va évoluer le Canada qui te quoi? Oui, Paul Cass, c'est parmi de jeunes frères Otoyebana Bangokala Nabanda. Aujourd'hui, à Zoé-Melanzambe, en église Mont-Rocher, à pasteur Franck Moulonga. Oui, donc c'est un bon homme, il parle bien, il prie. Il m'a dit, Herman, attends, il faut il m'a encouragé parce qu'il a compris que ce que je cherche à faire, c'est qu'on a intérêt dans ma vie. On s'est retrouvé dans le catalogue. Ouais, on s'est retrouvé dans le catalogue. Donc, ce que je t'ai dit, c'est tout simplement parce que aux amis, personnellement, je n'allais pas partager ça avec quelqu'un d'autre. Mais garde ça pour toi, s'il te plaît. Je sais que maman Koluka, ça la nuit, ça la main,
Promets-moi de ne pas lui dire ça. Casse. On a étudié, on a étudié maman. On a compris le phénomène. Parce que tu sais bien que les bichons africains, la culture n'a bichon notre évoluera. Tout ça, tout ça, la façon de nous la vie, en tout cas, c'est gênant. On comprend pas. Mais si tout te présente à Gaïe, si tout me met là, Azolingate, tout présenter Beki, Azolingate, ça veut dire qu'on comme une louche. Pas de problème, je vais gérer ça. Namkolo. Christina, on est où, mais là, quand tu as recommandé, on est où, mais là. Non. Puis tout maman, il a sur le temps papa. Moi, je préfère les camarades qui sont des papa. Papa, ça accompagne aussi. Mon papa, soit ici, à comprendre directement que maman et surtout maman, il y a un cas sur le côté. Maintenant, tout le monde va la vie. Moi, ça, les balles. Mako. Oh, tout le monde les balles. Ma chérie, c'est bon. On a mon ezan, on idée bien. Ce que vous avez oh, on a assumé ma passe, maman, on a l'ingité. À quel moment mes parents me sont pas venus me balayer bolinga, mais maman, on a monté que ça idée bien. Eh, comment on a enfin? Bitou, oui, que d'abord, oh, ils ont ça parce que Tolinga ni ma casse des côtés, moi et les plus importants également. Mais non, on a zo bangeza que mon colo maman naie a ko découvrir vérité. Bekili. Maman ba wa ye ba bate et ça c'est toqué la commune des si bo signer l'état ye bibino. Maman wa zanzambe te maman. Maman na bango azana mboka. Mbongo na ye ko somba nani azana nani na mboka oyo. L'argent répond tout à bala ezato ke commune. Mariage à solo ezaka l'état na nzambe. Moi maman na bango, elle comprend que moi na yake loé ba parents mususu po babala mo abala moi signer. On comprend que bon nous qui entre bien mes balais. De qui là? Tous saisir opportunité au épée sami. Comme tu as société kalato comme moi ça li va là. Arrête ça. Comment on a mon amour la simana yo. Ma copine. Apparemment ça n'est sengoté hein. Bintou. Ma tête chauffe. Je suis ma cam parce que la solide on a pas pâté. Donc, nous sommes comme d'habitude, soit répondre à papa, papa comprend. Papa, pas l'ignorer, mon cas. La rose à ton rêve, c'est sur le village. Papa. Maman, ça va? Oui, ça va bien. Oh, Bintou. Papa. Donc, bon, faut aller me balai. Ah bon? Prends la main. Où est-ce que, oh, il y a des portes corroyées. Papa, il m'a emmené au tic. Quand tu es lié, fort. Papa pesa na otongelo nga tonga na nga pe ya mo. Nazoka imata renaissance. Na oyo. Osono mbacho yo ina do patolo pena orange. Ya quoi? Toujours comme ça. Nini? Mais c'est quoi juste? Non, papa, tu as une nouvelle monte aux oies à l'océan. Hein? Oui, papa. Quelle nouvelle? Papa, pardon. Nazo que l'église, c'est beau fou pour aller. Papa, si on va te côté pour casser les passer la pévalo long. Bim, fight. Est-ce qu'on peut permettre un jour qu'à son mobile à déki? Hein? Mais mobile est cassé. Bon mobile on a yébeli ezana cassé. Bon, c'est bien balé. Abala yé, soué la biche nous disant que abala moi c'est naïe. Oh c'est bien. Mais oui, non c'est ça va. S'il vous plaît, papa. Herman alinga yo balanga. Oui, alinga yo balanga, mais il y a des conditions, papa. Quelles conditions? Papa, oui, mais que Beki la linga kasonga. Oui, là je sais. Papa, maman bakasonga boy kasonga balanga. Yango kasonga akiko defa ba parents mususu pour que baya awa. Donc yokanan. Herman, aji ba para mususu lokula mama na yele ngite, aji ba para mususu ba ya pa na biso po babala yo. Ba para ngo banani. Ok na. Oui, bazaka ba mama famille. Oui. Oui, oui. Oui, 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 oui. Na kanite ki yele bana lokula oncle, na tante, c'est bon. Mais oui, ma fille. Pourquoi si tu lias ma balle, tu as même bon, tu as ça sur sa balle. Banane ba lias, banane ko na ye. Na ba tataleki. Mais nga fierté kaka moi na salini. Abala. Merci beaucoup papa vraiment. Merci papa. On a même na souffrir les balles. On l'a d'accord on ko la fête. Arrête ça. Papa, c'est papa la fête. Beaucoup na griffe bavo Marie. Merci papa. Mais félicitations quand même.
Mais au bipé comment? On a épinglé que déjà le téléphone c'est que problème na zanango. Au ko benga yo bipé ndeni. Teka lo bwe bisenga na flash lo unité, na flash ko unité po benga chité. Ngana o benga yo yambanga te. C'est pour ça na zo biso nzola ni komi tungisa manote za kimia. Chité azande trop busy. Nikolo yo azui mo cop mo osala. Ni soka pona makamu na bino. Vous comprenez? Tiba pourquoi to benga na to puta na yo. Teka est-ce que vous comprenez que nous sommes femmes mariées? Il faut la sauvegarder le mariage nangai. Mambo a honoré ngai. Na ko qui c'est sonité. Vous comprenez mon boss là? Si c'est comme ça na ozo zemi ngo comme yeli ko kwa simi ba responsabilité azemi tinga na ozo zemi na opesa ngo mwamba. S'il te plaît. Oui. Na ko linga tena tindo na mabelo ngona zemi. Non, l'on l'a dit. Est-ce que okufa? Zemi écoute s'il te plaît. Teka au conseiller camarade na oti pardon. Tu constate ba sembler au sale. Attends mais nebi que ngo yamba pe basine musu. Non, attends mais likolo amona ngena conseiller tu te kolega ku batu nyosa mokili oyo. Franchement. Teka ba je au sala ngape na sala ngo. Na yamba pe mibala camarade na musu. OK. Je sais que on est abaché na yo ngaite. OK, yo kan na yebisa. Pour ton information, même la petite message. Non. Yebisa eboye. Teka yo kan ngai parce que mariage n'engeza en danger. Yebisa eboye. Zemi no abosa nango. Non. Wana na ko accepter ote. Ah bon? Chita azana pose mono za libumu na yo. Non, chita na posa mwana te. Chita na basi 6 bana ndako bana bazemi ba ozela ye. Teka, yebisa abosa na zemi o. Et puis mwana ozonga kana famille na bango. OK, na pesi mwana pas oncle na ye. Moi si ceux qui déjà à Bali ali sous moi en quête. Oui. Malgré yo ya no fela yo ali mwana moke mais yo komi na niveau ya likolo ko likala na yo na ndenge nini oso Bali. Loba vérité makambo oyo mama leki na ye obet esale na Paris ayebisaki. Mais c'est tout. Peut-être des scènes à Paris. On s'en va malem yo kanano papa et to kene malem. Peut-être des salles na Paris ayebisaki ngai bua. Il faut benda mwana matu mobali. Basakana kana ete po libala et ali trésor. Voilà. Même aloba na Nadège Poutou na Londres. Voilà. Même aloba Nadège Poutou na Londres. Moni bango tout. Yo kaka libala ali trésor balengela kango. Pe mobali ali mwana no ya liboso. Et puis tu as besoin d'un trésor. Trésor les arbres le kola bomengo. Et genre le trésor pour tout trésor loi loité. Ouais, quoi qu'on ça quoi trésor loi na trésor pour tout. Voilà comme FIFA. Pourquoi c'est bon na bimawanga nini wana? Moi. Hein? Nano kete tika kule. Wiki na ebi ali esengo muteko le. Nano kete akeneka kosaki bébé kuna na ndako. To sali bane a koleki na kutini tika li. On a mis biloko na main misu. Etika li religieuse. To ke na religieuse. Wali de femme mariée. Maseki na mibali te. Po mobali ndenge na moni wana ali moto azua. Soka ebisio yaka na erebo yaka. Mama ye na ningo sayira ngamwa boye. Osaleli. OK. Mama bino pe botika nga te fela boya ko talanga. Ya ndo mtawanda ko ya mengai na papa no to ali babo kilo ya kasongo. Bekeli ki bebe ngwani no sokolite. Mobali basoni saka mobali pa pamba te. Kwa na ngai na seri na ngai te ngai ne to kuma na mbendenge wana ya yebi ngai ngapi na yebi. Casse décrocher téléphone mon frère décrocher. Oui, ah ya manete. Casse décrocher téléphone mon frère décrocher téléphone s'il te plaît. Ah ya ma téléphone te. Messieurs, toi tu penses qu'on est en train de blaguer? Tu vas dire pour tout ça, ma blague? Vous assure qu'il y aurait place Herman Azadi. Non, mais nous vite dire, tu me connais pas, oui, Bingaï. Camarade n'a eu pas place Azadi. Pardon, pour ce que nous sommes avancés, vous salatez. Mana babolembo azana ya musala la mugana lobeta tika nani ye boli boye kaka bo to solo la te mugana ba mabe boli bisama to soli na mama na bino na butu na tango zona boyoka yango Adolphe Dominguez aiba mais c'est Célie makala ko ki na ni asusi na yo wari mwana na ngai kamina kabini yoki ne papa na
batela libala mbano mpe ali trop jeune okoma mpona kukuka te latela ye bamini latela ye nyonso to alingiwa soki mama mobali ne moka alinga deya elataka yango deja alingaka yango boni yo boye mama namoni nzee bosepela namoni nzee wanga naoloba azokende nganga ta laksi mwana informe moko mibale atibomaka moko mpona ye moko ebotu mama okobesa kala kolanda tokanakanisa okoyo mwana yaka sekre na mama na ye mwana mwasi soki mwa likambo mona okomplike yo ye mama ta likambo basalaka boyosala bebakabaka te mama ngai na lekisi yo bebakabaka te po kopebisa mtoto mwasi ya bakakabakabaka papa oyoki fo ozala naturel ndenge oyo ali naturel na poso na yo ndenge nzoto nombe yali naturel okoma kuna okoma bapesili batatuage okiliki ye kuna se silisi azwi libala mais ye otoyebisaka papa nakengo asuma camui kende wawa napesa kudenda te denda isa bakataba wana denda omona batiye chimbo denda okebengo asuma solo conseil kitoko bakopesa moninga mpo ozala nao ebiofeda omo patron lake bamboma lekelele tokobenga te na nimero mosusu azala nimero no mosenga kasi mpe eza tobenga na nimero no kasi benga ye ye ça va c'est bon ça va aller hein ne t'inquiète pas oui ça sonne il ne décroche pas. Non, mais celui-là, c'est un aventureux. Parce qu'il y a parce qu'il y a sa camarade, non, c'est ton ami de tous les temps. Il y a des faits, mais ça casse son wazali. Non, il y a un ravi, on a maman, on est bêta. C'est ça, non? Pardon. Il y a pour ça, bon, non, t'étais, quand son mon ami, même si ça n'est pas camarade, hein? Pour ça, beauté, pardon, Yanana, pardon vraiment. Tantine fait là, s'il te plaît. Eh, tu, Tantine fait là. Oui, comment on a été franchement, normal. botembo ndeni na mbula nde ezobeta nga kuna okima mbula ete komitungisa manote mpona mbula tatine mpe la franchement so na bombi naomema lisumu na lelo fort merci franchement nalinga na vivre kaka na yo entre moi et toi l'amour so namoni yo nalelaka mabe nalelo fort franchement namona nanga basi ebele mais yo poso mwindu mo misi bango bakoma lokola yo te mais yo okoma lokola bango lai nakosa yo te tu omoni yo charura rutucha mama yake na parapara garura zaba mataba parapara ngaka makadi nao teka zela nao omoni nga zoba loko telemisinga na telemi yango mbongo kwa kisenyi tala elongi nanga kanga mbanga nao eza mbala suka pe mbali boso tala elongi nanga bien nanzolani te keba nanzolani te obosakana ni na rasa nzolani te ezala mba suka yo te kasi omoni nga na otambola nzela otelemisa mais franchement je parle très bien charura qu'elle t'accouche so na bengi bino awa eza parce que na poso mona clair mambo eleka même que réunion ya oza parole moko boloba mais ce que eza ngande na bengi bino il faut na loba ona na poso loba so na sisi après bino bolobi koko sudiata na batu na le rôle la mwamba you know tete parce que ici na zo sika na zana bu moseka yo Teresia
na vanti bino po na poso mona clair na mbwele et c'est passé na vie nanga eza nini ekomi nini aboti mu pepe donc à l'hôpital imaginez moi si à l'hôpital quand il pendant 9 mois à l'hôpital pasi ba mi hôpital akemba akembi mu pepe baba ndoki mais vous avez mu liboso mo seka yo seka papa 14 mois et mekendi Mukania, c'est 11 mois. Mambo c'est matin. Donc moi na obima ya otambola. Attends, na habité. Moni surtout mwamba. Para sur moi chez eux, tikinzele no chez eux, oye autant makelelo ça kinde bo ba français. Tala, mon lelo, ce socialité. Bon ba no le tout ba no kina. Non, c'est ça. Donc nous malé mais parce qu'on a pas de solution. C'est beaucoup bien. T'as eu sous ou faut no kimia na pour sa solution moni mukanya abota sikoyo on dam bébé il peut tenir en cas et papa alors mamba nous sommes petit nous sommes fierté ça la fierté comprendre manière de sortir on va kimia non personne ne va pour le bassin Coco Sidiata il faut loba bana ngaba okende wapi 14e mois ya ngoyo papa ya aboya te mukanya 11 kambanga ça n'est de trop yaya 11e mois ya ngoyo mukanya aboya te bana nanga abima bana nanga babima j'en ai marre Tite nini ko papa na posa bana ko minini na posa bana ngaba za yo ok où est-ce que ça na ma tête tonga deux jours on soit na tie autant makini yo on va se couper la personne des minutes après moi c'est comme papa babila kokanga te muta fensi bino lobi aza na besoin okanga te aza bino tosolo na calme te nazo expliquer chérie nazo expliquer vas-y papa non donc bino bopekisi na mpona kosoto ezobima epa mosenzi oyo yo papa non mama papa taba kono tito sala tala osa nini beta yo mama na kotelo te papa beta yo mama na kotelo yo te yo Sidiata vandi yo c'est qu'avant ya bangi na moi na bango liboso Teresa vandi na bango yo tout ça na beto ka calme tika na beta papa ozomona yo moko ozomona Tala, il faut faire ça. Et nga telemi na vandi au telemi. Teresa kutu yana na vandi boso yaka. Mwamba. Nga vandi au telemi. Mwamba. Solution eko bima. Papa ya poste va beta yo. Zonga kuna ba beta. Papa ozomona yo moko. Mais papa fait quelque chose. Tika zonga boye. Raphaël, tellement de temps pour moi je suis pas ton ami. Moi je suis pas Natika beta le cas 14 mois papa ya bota te 11 mois beta ye ocha munoko papa Tite,